Oazana maladie avant nanda koute aya pas docteur Mugizo ba osala ba examen ofele ba traitement pe ta bisika msuto be sa bambon ebele futa docteur futi mbon OK so na ba examen futi bambon mais la salle ofele na futi ta 100 francs mon côté qui a un problème à peau ba consulter nga peau ndi ba consulter nga be ba tinga sa examen ndi so na sa examen na résultat nga docteur a prescrit ba kisi ndi na ko banda traitement bato bazotala nga batika kopakola poso oyo eza kopakola ngo ka biloko nyonso te oyoki na wenzo te mpona nga na kosala ngo te na zemena tala eta na nga te funa yanga moko batala ngai ntango bakotala nga nde bakotinda nga biloko bango mo bayebi oyo bakotinda to batali ngai talaka loposo na nga ndenge ezali yango bayefuna akende nanu nakoma kuna natuna soki ndenge nini yango nayaki awa na ye pe na moni basimi nga loposo bakomeli nga pe bakisi oyo nakoki kosalela po elongela nga ezonga ndenge ezalaki vraiment nga miso moyoka soni moi vraiment natala fixe miso nange pa bato eza te fo natia bamwa biloko na bomba on mais lokola na yawa nakozwa solution esala bien elongi kaka ta miso kaka wa ça fait 8 mois et salinga boy solution ya problème ya elongi na biso nzoto na biso ezali awa bangana ata on aleka na mona ba Mugizo nde ba pita publicité na eza katalo ba gilon eza katalo meto na sepeli na leki awa ba consulter ofele na kepe pas docteur ofele asalinga pe ordonnance pour na zakisi na somba yon na sepeli makasi différence ezali pour que bango ba otine ba examen ba yeba maladie et outi wapi de prendre faut ba yeba vraiment succès maladie na wana nde ba otine ba examen ailleurs ba pisaka ba kisi en tout cas eza vraiment bien te ba yande na Mugizo ba otine ba examen ba wana baza bien là ba otine ba examen so moi ba résultat na yo aller ba prescrire ba kisi na yo bandi traitement na. Voilà, chers téléspectateurs aimables, il y a magazine CPDS Mugizo. Bienvenue dans un nouveau numéro. Il y a magazine Abno Bolingara CPDS Mugizo où il y a le belaraba œuvre sociale. Il y a docteur Mugizo Misala Zosala, en République démocratique du Congo et Ndimami à travers le monde entier. Merci en tout cas à Misala Zosala parce que bato bazondima yango lelo oyo nde boyebi mikolo nyonso tozosala émission na centre hospitalier Mugizo oyo ezwami bongo sur Kumwenza numéro 14 na commune ya Kalamu na quartier Yolo Sud. Émission ezosalema awa pona kolakisa bato ki awa musala ezosalema na centre hospitalier Mugizo. La semaine passée, la émission Nabiso, semaine passée, de l'obéla qui journée porte ouverte. Donc, c'est-à-dire que la qui journée wana pour na consultation, examen au fêlé. Mais je vous dis, chers téléspectateurs, engouement et salemi à la journée à l'eau, c'était terrible. Et on te proposé mino ba image, attention à bien vraiment particulière dans magazine Nabiso. Et que sunga vraiment bomona ke musale zo salema awa na centre hospitalier Mugizo et que permettre binum bozana bandako boya ko se faire soigner awa na centre hospitalier Mugizo to ko zo ba consultation parce que journée porte ouverte on ezala ki samedi 11 février batu bayaki ebele batu ba outi de partout je vous dis batu o batala ki biso libanda mboka batindi bandeko na bango ba ya ko se faire soigner awa na centre hospitalier Mugizo tokolakisa bino ndenge bato bakomaki tokolakisa bino ndenge bazwaki bango prise en charge na ba consultation na bango ndenge elekaki suivant et on se retrouve juste après. Monisanga loboko na sambalolo yo azosale samaka basangolwe azosale salilanga yeso yeso oh salilanga yeso yeso alléluia yesu azana bomwe nomba mana yo jésus kombamba tirobo yesu na mingi na
tachola Yesu papa nalingi na témoigner sangalola ye biso bato yoka bosenga na nga nzambaka basa ye yoka shije na nga ye sangalola ye na ye na bapasi na nga libosa bozambe na yo na ye na kozanga na nga libosa bozambe na yo salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu undela nga Yesu undela nga Yesu Yesu undela nga Yesu Yesu undela nga yo Longisanga Yesu Yesu Longisanga Yesu Yesu Longisanga Yesu Yesu Longisanga yo Longisanga Yesu Yesu Nale Biblia bisenga senga sanga lole Nale Biblia pesanga kabela nga bisenga senga Yesu mokoni ni ye batu bakolia pe na sima na ngai Yesu mokoni ni ye batu bakolata pe na sima na ngai Yesu mokoni ni ye batu bakovanda pe na sima na ngai Nale Biblia bisenga senga sanga lole ye Lokota nga Yesu Yesu Lokota nga Yesu Yesu Lokota nga Yesu kotika nga ite Lokota nga yo yo Tombola nga Yesu Tombola nga Yesu Voilà, on est allé à Kiba, tout Kiba, se faire consulter na centre hospitalier Mogijo, Bomoni Bangonde Bayaki, différentes personnes, Bauti Bisi Kebele, en tout cas, merci beaucoup. Yom tozo talabis ozana onanda, ozana maladie, ezoko déranger, ozana problème, ya ma maladie, oeza, ya sorti nyo surtout, eza ko se faire traiter à la centre hospitalier Mogijo, ezomi bongo na Avenue Kimwenza numéro 14, na commune ya Kalamou, Yolo Sud, donc référence à Makasi, c'est le terrain et Kankar. Dans ce commune à terrain et Kankar, au tali juste na ngamuna yo, au mona station morezawana, juste na mpandi na yo, donc juste à côté, au mona ba commune na centre hospitalier Mogijo. So on a problème ya myome et dérangeait yo des années, ozoe bate, on a un mbongo te. Awa bazo sala ba traitement na prix ya muke donc c'est à dire OK na tamsu ba place musu ba 5 ba 1000 ba 2000 makamwana ezate docteur Mogijo zo sala on a cadre moko social pour na ko sunga peuple congolais pour na boyebi ke na mboka na biso santé ezalaka vraiment pas si c'est à dire ko ba simba faut za na mbongo awa faut le ka mbongo mais awa ba yambaka na malade ba pesier place pour que azo ba traitement na ye na ba condition moko vraiment ya bien na ba norme internationale de la linga na loba siko bomo na yo ka bateau ba yaki ko se faire consulter gratuitement la journée porte ouverte au esalema ki a on a centre hospitalier Mogijo ndenge balobi na micro na biso suivant et on se retrouve juste après tina visite na nga na ye awa ba belela ki awa bato oyo ba maladi bato bazana ba tampone longi baya ko consulter bango yo file yango nde na yaki ayepe ba consulter nga ba pesinga ordonnance na so ba kisi OK obi oyaki na problème ya nini elongi kaka ta misu kaka wa ça fait 8 mois et salinga boy le docteur ba pesi communiquer wana tulanda on atteint problème ya peau peau de yango na ye ba consulter nga ba pesi nga ordonnance so ba kiso yo na pakola ce qui sili na ko zonga OK sko ba tu bazana ba problème ya peau bazana ndako bazota la yo koko episa bango pe ba ya ba aux occasion pe bilonge bonga vraiment nga miso na moyo ka soni moi vraiment nata mwana tala fixer miso na ngepa bato ezate fona tia ba mwa biloko na bomba mais le quoi na yawa na ozo solution et ça la bien
nayaki awa natalaki na télévision balobi namoni kaka nayebi place oyo ngai eza mosika te nasala nini nakende talaka loposo na ngai ndenge ezali yango na bayefo nakende nanu nakoma kuna natuna soki ndenge nini yango nayaki awa naye mpe namoni basimi ngai loposo bakomeli ngai mpe bakisi oyo nakoki kosalela mpo elongi na ngai ezonga ndenge ezalaki. Ok, d'accord, ozalaki na problème ya peau. Ya peau. Yango nde ememai nga mpenza awa ya kotiaka bafort de terre nyonso soki olingi okende epai oza se gene ifo tia bafort de terre ngai nayoki mbela oyo yango nayaki problème kaka ya peau. Sikoyo bato bazotala yo oyo nano bakomi awa te okoko oyebisa bango nini? Babanga te baya solution ya problème ya elongi na biso ya nzoto na biso ezali awa so okutani kaka bakokomela yo oyo baproduit oyo okoki kosomba mpo ozonga elenge ndenge poso ya nzoto eza. Merci mama ntina visite nayaki mpo nasala baexamen mpo awa nasali baexamen ofele nafuti ata 100 francs moko te yango namoni ngai nayaki mpo nasala examen na ngai na koko na nga basali biso baexamen ofele consultation ofele baexamen ofele yango namoni nayaki mpe na sepeli vraiment nzambe apambola ye vraiment bakisa yesu mikolo ebele so azosala boye mpo na biso bamama eza esengo makasi ta bisika mosusu tobebisa bambongo ebele futa docteur ofuti mbongo oke so na baexamen ofuti bambongo mais awa nasali ofele nafuti ata 100 francs moko te yango wana ndomoni wasuku. Voilà, merci beaucoup maman, mais toko koyeba problème nini dérangeait ki o ememi o na centre Mogisho. Dérangeanga makolo sala nga pasi ba douleur makolo talaka toko ba mikolo ba douleur ba malade belé. Après ba salinga ba examen ya ba malade yango ndenge na yebisaki docteur na sali pe ba examen ya ba malade yango. Message na bato nyonso surtout bazi opportunité kotala. Na zebisaka bato bazotala nga basa pe lokola nga baya. Oyo aza na maladi avanda na ndako te aya epa docteur Mogizo baosala ye baexamen ofele batraitement mpe bamaladi eza ebele bamashine bamakambo ebele ezali awa soki oyei moko odécouvrir makambo surtout ndenge ezali awa oye na hôpital ya wapi na Yolo Sud na enfasi ya Nkaka terrain Nkaka. Bon, tina visite na ngai nayebaki ndenge nini nayaki epai ya mwana namoni mwana nga mwasi ayebisi nga o nazokende na centre hospitalier Mogisho nga bikosala nini ayo te mama kuna nalandaki na télé publicité ezoleka baosalisa baexamen ofele baexamen ofele aboyaki na nga me abi tokende ntango tokomi mpe awa tokoti totuni bandimi wana pe na ngai bonga za maladi te sikoyo ni o te basala mpe mpo na poso ngai bonga mpe lokola azaka problème ya poso eza mpe bien nazwi mpe ngolu ya koleka awa mpo nakutana na docteur mpe aconsulte ngai bon nabanga na nga ntango naleka namonaka bamogisho nde bapesa publicité ezalaka talo bagili wana ezalaka talo mai ntango nasepeli naleki awa baconsulte ngai ofele nake mpe pa docteur ofele asaleli nga mpe ordonnance mpo nazwa kisi nasomba yango nasepeli makasi nakoyesa baoyo batikali na ndako ntango bamoni publicité oleka bango mpe baya babanga te nga ataki onka na tv na théâtre ba sans souci nde ntango lecteur banda oleka basala publicité kino na centre médical Mogisho baconsulte bato gratuitement ndenga bon nko jaki bon apena ya nanu ba consulter ngai nde na yaki ba consulter nga ben bien en tout cas biso très bien le nyonso leki kitoko makasi le nyonso leki ma consulter biso donc gratuit to pese lo côté ni 10 francs to pese lo côté ça vraiment ya ofele un peu bino bat besoin ndaku boya na centre hospitalier Mogisho ba consulter no ya mabino pe kaka oya centre hospitalier ngeza poyo ya weza eza juste na Kimwenza na Yolo Sud oui na Kimwenza ezaka wana na prince ka ya Kimwenza so boye bomona ngweza OK est-ce que yo yaki na problème ni bongo na ki na problème ma peau ba consulter nga peau nde ba consulter nga be batini nga sa examen nde so na sa examen na résultat na nga docteur a prescrit nga ba kisi nde na ko banda traitement na nga OK mais est-ce que bato musu bazala vraiment neti traitement ya peau bakendaka na ba maison moko asombi kisi ya pakoli na elongi mais au moins que différence eza il faut les canaux na consultation il faut ba pesa yo basala ob examen pour makambo peau
Oui, différence ezali pour que bango baotine ba examen bayeba malade et wuti wapi de prend faut bayeba vraiment succès maladie na wana nde baotine ba examen. Ailleurs bapisaka ba kisi en tout cas eza vraiment bien té. Bayande na Mogisho baotine ba examen ba wana baza bien là baotine ba examen, batine ba examen so amoi ba résultat na yo ali ba prescrire ba kisi na yo bandi traitement na yo. Hôpital nalandela l'émission nango ezala na TV partout namonaka ngo mpenza batémoignage mpe batémoignage mingi ntango naye komona tantine nanga mpe akoma kosala awa ye mpe atémoigne esalaki nga mpe bien makasi nazala na mwa maladi mo libumu kosuka na banini naye mpe koya awa me bayambi nga basali makambo nyonso tu eleki nango bien nasepeli makasi. Voilà, ok. Bazotala okoko ebisa bango nini ope bazana ba maladie mais ba bombi non ba maladie na bango nanda kokoko ebisa bango nini baya lobi ko sane awa baya penga nasepeli baya ezala bandeko nanga obala na partout baya lobi ko eza awa anaya ko sa consultation eza ofele ya on aye na ba pesa ki communication na télé ya on ayoki na ye na sa consultation. D'accord. Lelo yoza na problème yani. Problème ya gynéco. Problème ya gynéco okutani na ba médecin. Nakutani na docteur a consulter nga. Na sepe examen ofele. Na sepe examen ofele nyonso asali ofele. Est-ce que koko ebisa batuni na ndenge ba sali yo ndenge médecin consulter yo na ndenge yo moni po so tambola pe déjà na ba hôpital mususu na ndenge ba consulter okoko ebisa bat bazotala oni. Na ça bango pe bango baya ndenge nga pe na yaki. Baya vous appelez Lisungi, oh bazo c'est la gratuitement, tout pour la santé et ça bien, santé n'a pas de prix. Derrière ça tout cas moi. La raison na elia wa parce que na lande na TV nde ba ki ba consulter au fele nga pe na ko visiter ngo yango na ba consulter ngai na inde pastre na banduta vraiment. Nde na kutena docteur ebsinga na sesa be examen parce que ba eza likolo ya prosoto et kota ki déjà na kati ya po ya deuxième couche to troisième nde to solo libongo funa sesa be examen po aye ba soki eza likolo bi ekota ki na kati. Siko batu bazotala yo bon bazana habitude car accueillir asombi kisi anduta ya pakoli likolo mais yo okutani na spécialiste ayebiso que il faut basala ba examen ba yeba soki nduta wana ezaka ka superficiel to eza na kati ya posoko ko yebisa bango ni te ngala ko sala loko ateka na moni ba oteka na wenze na poti na nzoto nanga na ko bakse susu maladi mususu kolo nango ngaza posa elonga soki na sombia bisomba yaka wana eza kwa na bakisi su maladi mususu fona na kota pa docteur yenda consulter ngai ndete ngatali alobi na fosa esa ba examen nde yangwana ngana lingaki na ko somba ya wenze wana te batala basala mamba bongo ko yebisa bango bato bazotala nga batika kopakola poso oyo eza kopakola ngo ka biloko nyonso te oyoki na wenzo te oyoki na wenzo te mpona nga na kosala ngo te na nazeme natali eta na nga te funa yanga moko batala ngai ntango bakotala nga nde bakotinda nga biloko bango mo bayebi oyo bakotinda to batali ngai. Merci beaucoup. Merci. Tomoni awa na centre hospitalier Mogisho toko oyeba ki awa ndenge nini peloko nini ememio awa na centre hospitalier Mogisho. Oui, merci. Premièrement, comme on a Joveline Diambou, na kutina Kimbangu 3, na ye ana centre Mogisho par rapport ya Noli Taboule Sage. Nde biso toza batu na ye les amis de Noli, nde batinda ki biso a to ya a pour na to se consulter gratuitement. OK, d'accord. Ce problème nini maladie nini memio awa na centre hospitalier. Vraiment, je me suis consulté, mais nazo zende ba résultat et bi ma pona e ba maladie nini o ba on ba kozwa ngai. OK, donc jusque là ebi non telo que zo déranger. Vraiment on a évité. Moi ko se consulter le go aller ti moi check up mo ya nzoto. Vraiment na e bango vraiment batala ba sa examen en général na e ba ni ezoto ngai. Voilà, bat bazotala yo okokolo ba nini par rapport ya mutu o ya tindio awa pe okokolo ba nini pona centre hospitalier Mogisho. Vraiment pour la Noli Sage vraiment azamut o ayebani alingi batu pe balingi donc pour nga na obenga batu wana baya
que c'est consulté dans le centre Mogijo, le résultat est bien. Vraiment résultat est bien. Tomonio awa lelo na centre hospitalier Mogijo tokokoye ba objectif ya visite na yo po yebi centre Mogijo ndeni. Bon, on a eu bien par rapport à député na biso Noli, né à eba qui n'a pas passé biso awa pour tous avoir traitement et orphelé. Vraiment na sepeli kuya nanga bayambinga bien na kei wana penza. Moni ke bazana batu o penda ba yebi ko yamba batu. Et deuxièmement na sepeli sous komuna labo penza place na koti na moni penda ke propriété à labo na bango vraiment ba machine na moni wana esalinga bien. Yango wana témoignage ba bomba raté na ina loba oyo na moni. Vraiment accueil ya kitoko labo ya bien. Bon commentaire. So ba waki na problème ya nini e déranger ki we mieux en hôpital. Bon problème nanga ona ki nango eka na sala ka contrôle ya maladie quoi. Bon comme nanga bona nanga bien. Bon maladie monsieur bomba naka mais quoi député na biso habite bokende bo sasa ba examen. Et bon na kena sasa tant sur ba ko kanga ba salinga examen général nyonso vraiment il est qui malamu yango moni na eki awa eza possible ko ya pe loko anga pe na yeboye pona ko sasa ba examen ba maladie na bango pona moni presque ba maladie mingi bazo traiter awa bon eza possible te nzambe ne mtabikisa ka batu mais apesi batu portion moko boye ya ko sala o que le mieux mutu pali kana guérison par rapport ya mutu soki bakoya koza malamu na centre ya Mogijo vraiment commentaire à côté de boya ebele. Oui, c'est bon. Ils ont bien né au PC à Maloba. Centre on a eu na cadre député Noli. Na cadre député Noli Tambo. Il na memi bisoa pour na traitement au félé. Pour na traitement au félé bana yolo ndetoye a. Oui, souvent il a réseau dérangé na problème à misu ça langa mukusa na traitement. Basa là un examen, na joie traitement, c'est possible en gros na ye. Kay quand même na mon angoka libanda na lekara ba ya minga très bien, na moni pe ça bien organisé, ça centre moko ya bien, ça bien organisé, ba ya minga kay ya bien. Est-ce que bazota la yo koko ebisa bango ni? Non, na batu atalanga na moni quand même député Noli Tambo azana ba initiation bien parce que et ça na woloba za première député na yolo mutu asali makambo boyeke non azuba na yolo ba pesi bango traitement au félé quand même ça lui biso bien fort oni sanga loboko na samba lolo yo azo sale samba kaba sangolwe azo sale salilanga Yesu oh salilanga Yesu Alléluia. Yesu azana ba moi. Komba mana yo Jésus. Komba ma. Tilobo. Yesu na lingina tatola Yesu. Papa na lingina témoigner sangano ye. Sabato. Yoka bosenga nanga zabaka basaye. Yoka shije nanga ye sangano ye. Na ye na babasi nanga libosabo zambe na yo. Na ye na kosanga nanga libosabo zambe na yo. Salelanga Yesu. Yesu, salelanga Yesu, Yesu, salelanga Yesu, Yesu, salelanga Yesu, Yesu, undelanga Yesu, undelanga Yesu, Yesu, undelanga Yesu, Yesu, undelanga yo.
naza liboso ya appareil à échographie. Appareil à échographie na biso eza parmi les rares appareils toza nango na kati na mboka biso na Congo. Et puis en plus eza na particularité moko qui est du fait que machine eza na plusieurs fonctions. Plusieurs fonctions na ndenge bozomona eza pe na ba sonde ebele et puis ezo sala ba examen ebele. Ba examen ebele nazoloba eza ba examen nini? Par exemple, ba examen oyo tobengaka échographie abdominale. Échographie abdominale eza examen oyo tozotala na kati ya libumu, tozotala barat soki rat eza na problème, soki foie eza na problème, soki pancréas eza na problème, ata soki oza na problème niveau ya anse na bino, tokotala ngo sans problème. Hormis ça, toza pe na échographie, ezosala pe échographie cardiaque. Échographie cardiaque eza échographie ya motema. Tokotala soki motema na yo eza na problème ou pas, tout ça machine na biso ezosala. Autre fonction machine na biso ezosala, par exemple échographie pelvienne. Échographie pelvienne, par exemple, muto a un problème, il y a un kyste ovarien, basi a un problème à kyste ovarien, basi a un problème mususu lié à l'air appareil génital, tout ça, notre échographie est capable de le faire. Par exemple, mususu basi a un zéro. Sepen, sepen, non mais c'est recommandé vraiment, moi sur azana zemi, azala vraiment régulière, kotalisa, moi nanaye, ce qui moi nanaye azo bouger bien, ce qui disait mais ça bien, parce que par rapport à Yanini, il y a suivi, il y a zemi, échographie, peut jouer importance mon capital. C'est pourquoi moi si azana zemi, il faut aller que ça nécessaire vraiment dans lobby, c'est très nécessaire. Il y a ça la échographie. C'est pourquoi tu as bien ça bande qu'on a biso basi baya, base à la complexité, base à la génétique baya et pas na biso toujours ça la échographie et puis tu as un prix moko très promotionnel, prix moko trop bas par rapport il y a un centre mususu toujours bien ça bango et puis consultation na biso est gratuit, cause à la génétique ba ko senga mbongo ebelete, au cause à la bien reçu, au cause à la à l'aise et puis ton examen va bien se passer. Au café, ça démarre chaque jeudi. Chaque jeudi, nos portes sont ouvertes pour vous. À partir de 8h jusqu'à 12h, tout ça, on a pour la bino, pour ça, la échographie, vous serez bien reçus. Alors, nous vous invitons à venir nombreuses chez nous pour nous côté ça, problème na bino et ils ont concerné l'imagerie médicale. Ça, vous savez bien que l'imagerie médicale est très importante par rapport à bilan. Il y a Babila Otozo Senga, il faut payer échographie et Zala, il faut payer total, il s'appelle Nini. Importance, il y a imagerie na kati ya mboka na biso. Au lieu de envoyer bateau ailleurs, et pas na biso Tozo Salango, à un bon prix, vous serez les bienvenus et vous serez bien reçus. Le centre hospitalier Mogijo est na avenue Kimweza, numéro 14, na commune ya Kalamu, na quartier Yolo Sud, référence terrain et Kankar. Monisanga loboko na Samba lolo yo Azosale Samba kaba sangolwe Azosale Salilanga Yesu Yesu Salilanga Yesu Yesu Alléluia Yesu azana bomwe Komba mana yo Jésus Komba ma Tirobo Yesu na lingina tachola Yesu Papa na lingina témoigner Sangalo Yoka bosenga nanga Zambaka basaye Yoka shije nanga ye Zambalo ye Na ye na babasi nanga Libosabo zambe na yo Na ye na kozanga nanga Libosabo zambe na yo Salela nga Yeso Yeso Salela nga Yeso Yeso Salela nga Yeso Yeso Salela nga Yeso
mondelanga yo longisanga yeso longisanga yeso ah oui c'est ça ba consultation wana ba pareil au nyonso bozomona eza ya radio eza ya kosoigner mine na bino ebangisa bino te. Alors consultation to sarango et pas muto azoka na pasi na minu to pe muto azoka pasi na minu te parce que minu eza na importance mingi na nzoto ya mutu po oseka foza na minu po oloba il faut za na minu po olia il faut za na minu soko lia malamu te o comme un problème d'estomac parce que olia ki malamu te donc tozo mona ke minu eza na importance mingi. À part minu total a capé monoko en général lolemo matama o nyonso eza na kati ya monoko biso tokipaka yango donc yango wana tobengisi bino awa peut-être yo lobinga nazala na belaka minu te nga minu esalanga pasi te non na vimba te eloko moko te mais consultation na minu eza important makasi na vie ya moto parce que na ebisi bino ke minu nous permettre biso to seka to lia et voilà. Donc ceux qui oye na centre hospitalier Mogijo okutana na biso awa. D'ailleurs chaque samedi à semaine au lisusu le 25 tozali na consultation ekozala ofeli okofuta eloko te oye awa tokoyamba yo soki okutana na docteur natalité okutana pe na ba docteur misusu bazali awa na dentisterie oyo bakotala yo nde na yango soki tomoni maladi tokoyebisa yo okofuta mwa mbongo mokie mpona kosunga biso nyonso ata oza na yolo te ata oza na commune mosusu okoki kaka koya banda ntongo tobandaka ba 9h okoki koya tokoyamba yo tokozwa en charge soki oza na maladi mosusu oyo nyonso eza important mpona minu biso awa tosalaka toremplaçaka minu tolongolaka minu toplambaka minu tokomisaka minu pembe makasi yo oyo lobi minu nange komi jaune nalingi minu nange koma pembe makasi toza wana mpona bino boya penza ebele soki samedi ozwi tante lundi pe tozali mardi tozali mercredi jeudi vendredi chaque jour sauf dimanche biso tozali awa soki oyebi ndeko oyo abelaka maladi ya minu tinda ye mbangu awa na centre hospitalier Mogijo soki eza yo moko ezala mwana na yo azoyoka pasi na minu azokokokende classe te mpo na minu tinda ye awa toza na oyo nyonso eza motuya oyo eza na importance mpona totala bino minu na bino mpe tosunga bino na baproblème nyonso boza yango ya minu oyo koki koconsulte minu mpona minu motu nyonso oyo aza na minu na monoko motu nyonso mpe oyo amoni ke minu eza important na vie na ye peut-être olobake nga na komi mokolo minu nyonso basi balongola mais yo mpe toza na besoin na yo mpo tozongisaka mpe minu tolatisaka mpe minu donc yo oyo minu elongo ya liboso peut-être un accident peut-être balongola yo mpona maladi ya minu kari to songolo pakala yaka po biso mpe toza na solution ya ka na yo po ozongela koseka osekaka lisusu te parce que minu balongola minu na yo échange couleur yaka awa solution na ba problème na mino nyonso to ezali ezala mwana aza na 2 ans une année soki aza na problème ya minu oyo minu ezobima te oyo minu ezolongwa ya pasi oyo minu ezobota na désordre yela biso bana ya bongo oleki akoma mokolo aza na minu ya désordre akomi complexe yela biso bana vérifier na minoko ya bana nyonso soki omoni eza na batache soki omoni eza na madusu ata mwana alelaka te yaka na ye soki omoni mwana oyo minu egata na bakisi yaka na ye soki omoni mwana oyo minu ekomi kobota déranger oyeli biso ye tokosala makambo wana nyonso. Alors radio eza kaka mpona kotala loboko ebukani te to mpe lokolo to mpe motu na minu mpe tozali na radio oyo bomoni oyo eza appareil radio minu tosalela yango mpona kotala minu parce que minu misusu okoki kotala yango boye moto azoyebi soki nazoyoka pasi mais yo ozomona lidusu te mais radio ya
yé akomona au-delà ya o miso ezomona te. Donc esika miso ezomona te radio ndaza miso na biso. Na kati na musisa ya ligne oyo tobengi racine. Position eza ndenge nini? Est-ce que eloko eza na se esalami déjà nyonso wana epermetaka biso mpo tosala mosala na biso malamu. Ezali instrument na biso ya travail epermetaka biso tosala. Donc soko ye na cabinet moko bayebisi yo ke neti na centre hospitalier Mogijo ye na service na dentisterie toyebisi yo ke mpo na kana tokosenga yo radio kobanga na yo te. Tokosala ngo kaka awa na kati to développer moi image ya moke tolakisi yo mpe maladi esika kozala. Donc eza mpo tomona bamaladi ndenge ezaleli. Monisanga loboko na Zambalolo yo Azosale Zambaka sangolwe Azosale Salilanga Yesu Yesu Salilanga Yesu Yesu Alléluia. Yesu azana bomoi. Komba mana yo Jésus. Komba ma. Tirobo. Yesu na lingina tachola Yesu. Papa na lingina témoigner sangalo ye. Sabato. Yoka bosenga nanga zambaka basaye. Yoka shije nanga ye sangalo ye. Na yena babasi nanga libosabo zambe na yo. Na yena kozanga nanga libosabo zambe na yo. Salela nga Yesu Yesu Salela nga Yesu Yesu Salela nga Yesu Yesu Salela nga Yesu Salela nga Yesu Yesu Undela nga Yesu Undela nga Yesu Yesu Undela nga Yesu Yesu Undela nga yo Longisanga Yesu Yesu Longisanga Yesu Yesu Longisanga Yesu Yesu Longisanga yo Longisanga Yesu Yesu Nale Biblia bisenga senga nsangalo Nale Biblia pesanga kabela nga bisenga senga Yesu moko nini ye bato bakolia pe na sima na ngai Yesu moko nini ye bato bakolata pe na sima na ngai Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na sima na ngai Nalebi bia bisenga senga nsangalo na ye Lokota nga Yesu Yesu Lokota nga Yesu Yesu Lokota nga Yesu kotika nga ite Lokotanga yo yo Tombolanga Yesu Tombolanga Yesu Yesu Tombolanga Yesu Yesu Tombolanga yo yo Yesu Mesa wafako Mesa wafako Watitishina nsambi wachanzelera Watitishina